Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendants. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public, émission impact, émission idéologie, émission to votant na premier tour veut dire deuxième tour exacté. Ndena le bagay ça la bien vraiment tant on écoute na nabino à travers émission na biso à vie du public, émission où il a une information vraie, information autopisaka na source. Journalisme ya solonde yangwana. Merci à trop Fabrice Nteka le boss américain sanga rabisa msano selon déontologie. Le millionnaire Pepe qui a là Mutambongo mninga na ote esa rabi samsano ningo tangela yango bongo Didier Masuki abaka mwana mayele alobaka lokwa tata na ye cependant toza awa na artiste comédien moko oyo azana likambo koloba yango bomoni aye apembe na ngabeta lol. Qu'est-ce qui se passe entre ba producteur na ba artiste? Ezaki liboso esepelisa zo melambonga ba comédien esepelisa boy lelo ba producteur ba komi ebele ba producteur en ligne. Qu'est-ce qui se passe avec les producteurs en ligne, les artistes et comédiens? Tous les comédiens Nabiso, sœur Nabiso, Oya Kitoko, Fatou Kaembe, bonjour. Bonjour Rabi Mavinga, Mobali à Kitoko, les beaux gardes de théâtre. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont bien. Mais sans y avoir saganate, est-ce que Rabi n'a pas la vérité dans le bas? Nani o alinga sala Fatou Mabe? Nani alinga escroquer Fatou Kaembe? A escroquer nini? Mon moi sur nous escroquer nini to beta lisolo na bonjour bonne santé. Ouais, santé dérangeant qui moi moukié mais maintenant ça va. Nzamba ça la grâce. Na souki mais c'est bon déjà. Na zumbela ba singa kuna bazo menacer Fatou bazo sala boy. Yango bino pe ba comédien bozana ba problème ngo ya ndenge nini ba menace ko wela na suka na ngo ekoma ba mbasu ekomio ba bundaki na fête anniversaire ya mtu songolo. Te ngara ba problème te Rabi. Le 20 ans de carrière dans Zozala, n'a habité sur na benga pour le balikambo quelconque. So moni fata lobby c'est que a déplorer comportement ya mutu ya mabe. Moi je veux pas l'habitude de loba bele. Loba moni ndoki bele là. Non loba parce que naza moi si naza besoin de protection nanga. Au cas où problème est ba fan nangai ba fan nanga de partout faut ba yeba que non fait toza na problème boye pour nga moko conscience nanga la le banga na problème à mututé mais so non on appelle anonyme ou ils menacer nga faut na loba oui faut na loba ouais siko ba appelle anonyme ngo zozwa bazo loba noni bon nga na habité entre vraiment Rabi na habité ba fan nangai ya partout ba fan o balinga FK autrement dit général major, maman général, maman fa. Menacé général major. Baobalinga maman fa, boebinga qui a na TVT pour la mission na le baba n'importe quoi c'est pas mon genre. Mais aujourd'hui au moins bolimbisanga parce que naza vraiment na kanda. Naza vraiment na kanda ba fan nanga bolimbisanga ceux qui na ko tenir ba propos, ceux qui na ko matisa ton nanga eza par rapport à crédibilité na respect ya mutu. Respect, la crédibilité et somba makate. Ça ne s'achète pas. Donc, respect est réciproque. Moi, si je te respecte, Rabi, aux une obligation de respecter. Quand moi je te respecte, toi tu ne me respectes pas, là ça ne tient pas. Là vraiment, je ne sais pas comment dire. Et si maté. Bon. On a dit Fatou Kaembe ba oba nga ko ba film na SPLisa TV ya la patron na takaza moi ça pembe. Ni ka ba pembe moi ça cano. Hein? Sans produit. Na kota ba film na nga kuna. Tant muto sa musala e mona na ebenda toujours bateza kwa manga hotela ebenda toujours nzinzi. So na sali film na nga elobaka. Yango sali ke batu musu ba yeba nga po lelo na toke na solo Rabi. Toke pa na bo solo. Lelo oto mona eza ba vente en ligne. Bato ba bimisa biso na ba poto lelo msusu peut-être ba olela biso te. Msusu pe ba vai na bango parce que biso tant tozara ko bima na poto bato ba bimisa biso na poto ba saka na biso te. Ba respecter biso pe ba koma ko regretter lelo peut-être msusu ba mona ke non artiste azo leka po lela po na kisi tandis que na tango wana bango ezala bongo te. Biso bando sa ba film na ba volume boye bo sali premier volume ekei ba futi o caché. Ba mbongo bango ba betela tolo ba minoko ba oloba ba mbongo neza ba caché ya ba acteur. Biso ba major zolo ba titi kalu ba alpha bokole ba Remi Kilola
OGP Herman Kaba Herman Kaba HK producteur à solo bimisa biso na poto importunité batute Placide Mongwela après ça me cacha $1,500 à l'époque. Vraiment peut-être Koufi Moussala Koufi pourquoi vente en ligne bébé so Moussala vente en ligne bébé so Moussala amona ka mwana mwa bato na nzela ayoza ne longia bien ya kokota yoza boya ya kokota eloko ezoboma mosala ya ngwana sikoyo bovanda mpe kimia te bolingi bando sakanela bato boyeba nani te. Moi je fais 20 ans de théâtre yeyi bato wana oyo baolinga bamimona lelo bacontribue combien na vie nanga. Quand toi tu me parles que moi j'ai de l'argent, ton argent c'est pour toi, c'est pour moi, opesanga combien, ofutanga nini, olesanga nini. Lelo oto koma ko edane Rabi ana filme aka embe de moi na filme na ngai po lelo so Rabi la t-shirt nengo ya ko jouer na kifofolo chemise bien ça nga bien non kwa bana ngai alati kitoko moi ezo honorer ngai na oya na chap le boko na musala biloko yozo lamba te Rabi to cha moi kib po ça ka bien parce que eza lokumu ngapele loso na musala na oza na besoin Rabi nga na otala te mutu ana sima Rabi po mutu ana sima Rabi nga na ebiete eza pende monanga e apena bato baka osaba filme nanga batala te ke nani azana sima nanga eza ya esepelisa eza ya nini omoni nana coup de chapeau vraiment lelo oyo musala ekufaki nzonzinga silaki code silaki to qu'on se le dise pour mutu nyanga benga obwaka no yete po bengo po peso mbongo ko ezaki sute mais grâce à elle au moins lelo ata vente en ligne mais makamnyo se zongi mais moi nana esali ke makambo ezongi ba Top Vision ba Eco RDC moi ba site belé na maman te moi je travaille chez Nana bon et ko sala keka ndenge za ba petit na ngai ba Barcelone ba petit na ba Fali Maswaku ba zebele ba mo sasa ba film na bango nga na mafa na mama ya bana nga balinga nga baleki nga balinga nga ba considérer nga c'est pas facile que oza isika mo ba considérer yo na pena ba yana nga na kata musala ngo pe ba considérer nga et ça rappelle ikambo ba msu yo ba contacter te mais ba bengi fatu problème nini moi ça me fait du bien. Ah ma fana na filme na nga na sala au tourner no boya te a petit na nga na tourner na tina te na yeba mutu ana sima mais tango yo za na sima yondo lukyo yeba nga po yondo yebi nga na yebi ote we lote L'autre. Ça l'autre côté. Oui, le bas Fali Maswaku o l'autre côté. L'autre côté. Ouais. Na ebi etienga na kayembe na kombo. Yenda talanga na poto, ayebi nga ayebi ba œuvre nanga. Moi je fais mes œuvres. Mes œuvres parlent à ma place. Moi je n'ai pas le temps de parler. Donc ce qui a lingi au monde ayebi que Fatou fait de bonnes choses. Ayo ba tu ba sepela ranango. Vraiment mes fans je m'excuse parce que na tomboli temps, je suis vraiment énervé. Mutu mota ko uta de nulle part pour yo sakana batu pa na combien? Hein? T'as dit mieux combo au Bundeli pendant 20 ans. Oh non, le combo na souffrir comme ça, combo c'est pas facile. Hein? Yon tabana ma cessé. Comme ça la combo c'est pas facile. Pour monter ça combo vendre ça nga jeter. Ko ya te ko yo l'accent que yo danger. Danger za courant, danger za nzambe. On te respecte. Il faut zongi c'est là-bas tout respect. Tu n'es pas là pour jouer avec les gens. Tu n'es pas là pour importuner les gens parce que yo wana mbongo. Toi tu as l'argent. Tu as batu ba moba major bisadi di bango basadi ba flat des amis. To monyango na maringa, to monyango na bosobolo. Ba titi kalu to mona ba telemisa ba ndaku. Ba Remi Kilola ba na ndaku so ke na lemba référence ndaku a Remi. So ke ko gipa binto awaka na makanta. Okuta ni nangiringiri ndakwa gi OK baba Alpha Bokole mais ya zane na eloko nana takaza kutaza la patrona la patrona moi ça pembe yo sikoyo tu veux faire trafiquer batou pour rien que moi j'ai toi tu es nini oh mais non ezakate nga na problème na yo te na oloba na ba fan nanga je suis menacé par quelqu'un on entend à comboner pour na pia et gaz aza elote a menacé nga je prends des appels anonymes ba benga ba olaksanga nga na moi si maman Olive toi tu es là pour le femme ozo bunda pour na cause ya basi nga na sala musala na ngai na boya na sala bêtise na boya na sala n'importe quoi mon travail yango de sala kenaza onaza et puis ça nga lamba et puis ça ba nema kam na maman Olive azala kité comme si ko maman Olive tango ba menacé nga naza artiste Rabi naza artiste reconnu naza artiste simanda koute naza artiste lelo so likambo kwe il était koyeba yango za la question to bima bakanga biso partout que non faut boza na nini. Est-ce que Fatou Kayembe au déposer plainte na yo na la police à côté plainte c'était parce que eza ba appel anonyme oui ba déposer la grande plainte na lobby na ba fan na nga na lobby
mutu azobenganga a continuer kobenganga lisusu. Tinda batu na yo le quoi yoza muta batu comme tu dis que moi j'ai de l'argent, ton argent c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi je cherche à moi mon argent, mon propre argent. Na mandion tu na ko bete le porte nda côté. Le prof va dire ko boy papier yango yo na problème na yo te soki nani lobby parce que ezalaki que non salaire nga boy je remis $800 na maboko ya vie na nga moko o eza papier ozo reconnaître que non je reçu $800 na maboko fa remis to reçu na remettre à représenter Moutouana. Ils ont papier à reconnaissance, na acte de reconnaissance. Nazo devoir yo et l'autre côté, nous côté na kombondete. Na devoir Moutouana. Je reconnais avoir reçu la somme de $800 du film Maman Kulutu. Nazaki na kati hôpital. Et Fatoka Yembe. Hôpital na sali 3 jours na hôpital na bimi. Na te faut ça il langa na mbote bon ça va kasi. Na otindelo mwambongo o sala banini bobo. $800 binope. Eza mbongo film te. Eza mbongo keno o sala film kota. Yo yebinga sala na chaîne munene, na sala na SCPLisa TV. Patron danga za vraiment la patronne, toi tu le sais. Parce que oya yeza chaîne mora ya. Na yebi mama na te rabi. Surtout que pas itozonge pas. Te problème te na tanga ba koma ba tumsuite Fatoka Yembe. Yo ça filmer, il y a bien na moné pe publication nango. Tant que tourner pas nango, bité na dans tournage nanga dans 2 jours ça filme moi bien il fallait kota na Eco RDC. Oya Jean Chibwabwa na pesi mbote bisika azali. Mais du coup mbala moko comme public il faut filmer wana et kota na SCPLisa. Ya mutu nanga ya maele nanga. Ya filmer nanga, je suis libre de faire ce que je veux. Ce qui ngana rabi to tcheba point moko boye. Yo rabi oza journaliste admettons to longo yo na bonda art pour na art to solo quoi artiste. Oza journaliste, obi théâtre te. Obi musa na ngate. Ngai to no comme film na ngai. Na kata mutu to no sa scénario. Na ebi déjà que na film o so ki na zui na pesi vie ya Queen Mother. Na pesi rôle oyo abetango dada. So na beti suzi bantu koto oyo ba betango yena Omari, bah sango bien. Si on a joué bakata na tche koto na yebi. C'est pas pour rien na joué tonyo so na nyosa na vandi na batu babiso mtu akola raso vandi na bakolo. Na vandi na bakolo na yebi nini o sala. Et loko sala ka film eza casting. Siko yo rabi comme ko imposer ngai po yo za rabi bon toleki wana. C'est un avenir type soit disant producteur. O imposer ngai yo, il faut tela nga mayebo. Faut tela nga mbinzo, faut tela nga ndakala. Bon, pas de problème là tu. A longo lisusu wana auquel lisusu koto yo obengi peut-être nani na kopé cet exemple né obengi petit nanga coquette oyebi coquette que coquette ndenge za wana fatu kutu alingi te yo jouer alingi te yo sala boy wana okabolo na coquette to non sani on a polémique so na lobby na za mabe maintenant on a moni que oh mais on se sacrifier, je suis malade, je prends le temps, il y a se sacrifier na malade na sa musala. Et la personne ne sait pas que mutu o ya sala énergie, souffle. Tu as eu le temps de parler avec lui que non, tu vois ici j'ai des audios, tous les audios avec des injures. Toi tu es qui? Toi tu es rien du tout. Toi tu es ça, jamais ici. Des injures pourquoi? Ah, parce que j'étais c'est m'a reproché que non, là c'est divisé. Quand je vois que c'est auto-divisé, j'ai le droit. Si je te dis ça, n'a manqué au respect, n'a fingio. Mais toi, tu as eu le temps et au fin, parce que les audios, au moins, c'est-à-dire ton film est au côté de Eco RDCT et Eco de SCPLisa. Film est SCPLisa. Et quand tu as SCPLisa TV, ma fan nanga bolanda ma fille Belleville. Merci Penda parce que na moni bolinganga pour ma fille Belleville déjà na 3 jours à Pamba, na rom dada ba 70 et quelques mille vies. Donc dans le bon bolanda bientôt maman Kulutu ezoya en tout cas te frapper pour ba terre ma kasi ba jouer le ba modéro totokani ba suzi bantu ba machako ma maman chérie ba Sam Chapelé ba tebele Sam na Eco RDC oya film nanga Sam aza artiste. Moi je m'en fous de tout et tout. Sam aza artiste. Sam azana Eco RDC, Coquette na Eco RDC, Ariane Azalaka. Il y a des départs, à ma connaissance, je ne sais pas. Non, le mamba batute, non le mamnanga. Et puis non la tangi komba mutute. Na tangi komba mutute na bois qui libanga na molili. Oh tcha aïe, c'est que ça y est. Ponga na tangi komba mutute. Attends, t'as comment tu t'es que film fait que t'as et pas gentil bois Eco RDC. On a la tangi que na bino rabino ko ta film place boy. Exact.
na pesa ki contrat moko te wana lo moto elakisa ke fata ebi siko mbongo ne apesa ki yo ke pesa pa yaya wana ya théâtre o boito tanga komone apona kotia makamte na konti nini azande kona e obi tena songi site omonde to zala boy zalo kwa ba musicien so bana problème mo bon neza boy likambu papa ya mkolo za nani atota papa Lutumba bon papa Lutumba yo loko za papa veut dire yo ndimto aussi ça makambo ya peka kwa biso na théâtre so natali l'état na mona président Bodo ezwanga ta msusu yaya za na pembenyo wana l'état na mona pa masumu na bana déranger papa tala yo muroka papa pazata ndira zaki na moi ba déplacement moko boye quoi et simbate donc ya mode azalaki na epe bato ebelebele bazalaki kopesa ya mode te kopesa ya mode ya mode rototokani tara yo donc c'est un peu ça ngai na problème a mutu te pe na tangi comme mutu te nga mo problème ezaka boti ko menacer nga bo menacer nga te nga na osa musana nga ya ngwana nde sala ke fatwa zala lelo omoni Maman Josepha Vital, balobi la première dame, Maman Josepha Vital, Oumela Maman, Zala ça la bien. Et Tony Boulakati, il y a Tony Boulakati, veut dire, n'a pas été Mado Diva Coiffure, babi Mado Diva Coiffure, la vraie femme au foyer, Mado Diva Coiffure. Et ma camarade Zagande Bouye, Fabrice Nteka, le boss américain, Fabrice Nteka, le boss américain. Merci à Trepanayo, les millionnaires Pepe qui a l'équipe à Makassi. Didier Masuki Mbala Mandefa Pembe, veut dire Mandefa naye comme richesse, Mandefa Didier Masuki, mon thème ya Arsenal, na benga gaming Arsenal ba boté o etele misana mato ya bamboa. So azolega bamboa mato etele minine o boté naye et Arsenal motema Didier Masuki et tozongi pa na yo fatu. Kotala mangonga o mke théâtre na biso soko te bisika to wuti bisika to komi na bisika to kende. Et bank sa ote. E bank sangane sandeni. Apparemment de komo kende mabe. Vente en ligne tolobani. Vente en ligne. So vente en ligne on ba ke nango bien et za nango bien. So ko ba ke nango nde ba ke nango wana nde mabe. Et comme ko exploiter bana batu sans autorisation ya ba papa na bango parce que to ke to zonga baba mike te me bana ba tala rabi o mo musalo ekufa poani nga bi rabi mavinga na groupe a uta azwa information ba nzange banani do ba pesa information donc rabi lelo à défendre phénomène partout mais moi na mo ba koti groupe sika a même pas d'expérience boy boko mo za mwana batu boko bo jouer sakaye em so papa na za besoin na tournage mo quelconque ayete po yo mutu mo boy au commissaire propriété privée non après propriété privée comme ko linga bango bala batu o linga bano si c'était tinela photo sexy allez mukolo ça la bo publier bana batu c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ça se joue avec les enfants d'autrui quand même. Ce banana bazana maïe les recomater, biso quand même photo lo baton défendre biloko wana. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Oh, quand on est dans kaembe boye, yo mutu moka boye uti so wapa ngwana yo senga photo, tindela nga photo, pochanga la film. Le bata papa chéri, ya. No boye on ba na lobby o lote. Ce que ba petit ça va comprendre j'étais au moins so ga makila obima ata bakangi yo na kata tano ba fini obima ata ba koti so ba zipiki yo ba nini so ki nini ya obima succès ya makila mais na ndenga mabete ngana pacificateur ne ba yebi na ndenga lisolo gentil bobo azave azana site na yaza patron ndé na ye te souhaite obina ndenge bo to bongisa bo solo là en famille avec beaucoup de respect que je te dois. Moi je ne suis pas là pour parler na ba kombo batu ngana oloba que je vis que ma vie est dans la danger na oloba pona ba fan nga ba ba kelelo so likambo komelinga fatu ya na mutu moko menacer nga otinda batu ba benga nga ba appel anonyme po ba yebisanga ke ba olakisa nga et tout consort. Oui, comme tu es menacé là, je voudrais qu'on puisse ranger en amiable. Vous voyez, le linge sale se lave en famille. Il y a un problème à Moutouté, il n'y a pas de linge sale. Il n'y a pas de linge sale. Non, une personne ou non, non, problème na Moutouté. Moutou a menacé nga yemo miyebi. Et ça qu'on a boki nga libanga. So na oki mtagangi kuna c'est que juillet. Mais pour l'instant on a boki libanga, je ne sais pas. Moutou nini ozotinda batu ba menacé nga ba lobala nga ike, ba ko sala nga boye, ba sala nga bona ebité. En tout cas, franchement, na habité. Mais on a un problème à Moutouté. On a devoir Moutouté, on a nyonga Moutouté, on a loko Moutouté. Ce qui Moutouazo c'est sentir que na nyongo na ye, na musala, aya boye, aya ye bisangai.
ayo yebisanga ba fan na ngai na se abengata Rabi à travers ngai comme ça un message et ça ba fan na nga vraiment avec beaucoup de respect on azala nango pona bino na incliner mutu pona osenga bino pardon peut-être pondé na lever ton ezamba liboso na sala émission na ebité Rabi mbala liboso nga na sala émission aboye bolimbisa ngai omoni vie lelo bokoma soki acteur azwi likambo mo boye eza baninga na ye na boyi ezala lobi ke eza baninga na ye na lie boyeba keza na mutu moko boye oyo ye moko miyebi ngana na problème na été tozaki mamba musala esimbi te tokati atika ko menacenga atika otindela nga bato babenga nga bapela anonyme et tout consort na boyi na ngai ndenga aza na mbongo ya okotisa nga makala alimbisa ngai asala vie na nga pe na sa vie na ngai. C'est bon, voilà, c'est par cette phrase que nous mettons un point final à cette émission. Et voilà, c'était à chaud, Fatou voulait s'exprimer. Mais à ça film naï Maman Kouloutou, ils en ont essayé. Ils ont un montage et ils en ont essayé ça. Alors tu peux jouer dans un film où il y a biso mauvais temps qu'il faut follow. Très bonne actrice vraiment. Elle a mérité un cadeau parce qu'elle a très bien joué. Merci pour ça. Je ne sais pas s'il y a quelques dédicaces. Ouais, merci Nanzambe oyo abatelinga 2017 mobimba. Tokoti 2018, 2017 naleka kyango na kimia mais 2017 onde mu pepe mo bolinge ya pona mwani ni bana kanyango ngana mwana ya dadi ya chibangu na le racheter. Papa nanga ate ya ngai sa ngai nzamba za mo bateli nanga na bangelo te. Y a rien, c'est l'homme qui a peur. Wana za maïs quoi. C'est le maïs masangu. Ya masangu elote. Donc merci Nzambe na ngai wazo pesa nga pe mana koti 2018 nanga botika nga na bananzela 2018 nanga kitoko pe na kenango tina suka na bona nga mindondo na nga problématique te. Béni t'es jaloux. Oui, vraiment Fabrigas Woumela. Métis noir, en tout cas la phrase ana fo Woumela. Moi vraiment je bénis mes jaloux na bénir bino. Bo pambwa mapobo zara bino grâce na bino yonga esanga za onaza na pamboli bino. Merci na Nzambe, merci na famille nanga mobimba, famille Kaembe mobimba, Ale Kaembe odoka bongo, Mimi Seya, Marie-Jeanne Kembe Milinité, Kabibinda ya mon bébé Chilo Kaembe, Barceline Kaembe bango tout ba petit nanga na pie ba mbote. Bibi Chituseku, mon ami personnel, la naturelle. Bibi, quand je parle de la naturelle, moi maman Marlène Kassanga, Marla Tarayo ma copine, Nadine Eyouma na London, ba bisou no yangwana. Joël Katia, maman na bébé Victoria, maman na Mondele, Katia Mondele, Michunga di canonisation balobi, Oumela, Tinaka Bongo, motema ya Teddy Kayoka na Panama, na bosanité maître Guy chinois, petit chinois, motema ya Sandrine Boluku na London. Babi, moi na Londres, oh, atinda code par semaine 3 fois. Maître Guy chinois. Babi, maître Guy chinois. Oumela. Maître Guy chinois. Maman Sandrine Boluku. La patronne, yo penda tongumba maka. La patronne, nanata kaza balobi. Et c'est pelisa TV, moi ça pembe. Likaba pembe balobi sans concurrent productrice ya solo. On appelle ça mbongo kanga misu. Moi je suis bien. Moi je suis bien payée chez Nana Takaza, ma patronne. En tout cas vraiment je te dois beaucoup de respect parce que moi si moloba mingi te moi c'est beau respecter batu. Banana eba obenganga jamais na komo benganga toujours ma star. Oumela, na pesi ba mbote na ba jaloux na ngai na bénir bino po grâce na bino. Tika ba jaloux ko pesa te tika. Merci na Rabi Mavinga po aux 8 ans na yo ya oyoka parce que babi na boy lobi na benga Chaka Congo l'artiste en danger. O Rabi ya kotala nga koto mbasu te na boy mbasu ya na boy nini ya babi soko moni ndoki bele lava mungongo ekauka. Bino boza ba o bosala ke maloba na biso ekoma pembeni ya bafani na biso yango na bengi yo Rabi Mavinga na boy na nga makambu. C'est bon. Tabana masese. Yo tato yo. Yo mamoyo, soki couple boulot ba, soki nini, botsika ngana vanda 20 ans de carrière ya yote. Bato bakolo ba na contribution musana ngeza ba Alpha Boko, leza ba Titi Kalu, ba Armel Lour, ba Remi Kilola, ba nini, bato oyo ba bimisa. Bango nde ba papa na biso yo kuta biso déjà to bimi, okuti biso dana ba kombo na biso. Olingozo bo saso nini, non. Na boyi ba petit na ngai ba Barcelone Chapelet Sam
coquette, la coquette, ta petit ou mais la vanana yo. Wa coquette. Coquille te fat. Coquette. Oh, libanga na molili yo ndo cha ai c'est que ça yo. Coquille, umona te mabanga wezo kusaba tumi. Mama ela lo ba mingi te Rachou Pandaski. Rachou Pandaski. Ah la Cour suprême maman na Dylan motema ya Wangler. Na bo sanité Rosette Pams. Rosette Pams ya Mayamba. Rosette Pams ya Mayamba, merci à tout le monde. Au bas 8 ans ya Olandanga. Mes excuses ceux qui n'a lésé ba misusu. Ceux qui n'a pas si passe, vraiment je suis désolée, sauf que je voulais seulement me protéger. Dans la protection, nanga et ça nga bien pour lobby mabe yate. Baninga nanga balelate quoi. Pour to comme au sala na mabe na mondo na bilo amitié. Merci beaucoup Fatou makambo yango yo. Na yoki nzembo kaligula nobi oh nzembo ba problème boy. Na fandi mkebo noki na TV kuna balobi ba médiocre. Mais y'a makambo yo ba médiocre ba komi partout côté ba médiocre. Côté kuna ba médiocre finalement to kende wapi. Merci Fatou, merci. Ba médiocre ve wazati. Ba producteur médiocre. Ba médiocre va comme partout. Voyons mono, Rabi pe journaliste ba médiocre de l'autre côté. Merci à trop, merci pas maman Josepha Vital balobi la première dame et maman Josepha Vital merci pas nayo. Tony Boulakati, maman Nabsamado diva coiffure balobi la vraie femme au foyer, merci à toi pas nao. Fabrice Nteka le boss américain. Babi c'est un boss. Fabrice Nteka ba boss. Mais balobaka na bango te. Fabrice Nteka ba boss américain. Balobaka na bango te. Œuvre balobi mes œuvres parlent à ma place. Fabrice Nteka. Ba boss américain balobaka na bango te. Fabrice Nteka, le boss américain. Merci à trop panayo talakaka. Olobano mingite. Agwa gutu olobate mbongo mteloba na place nae. Ozoka choko choko mbongo ezoloba na place nae. Batonga ba hotel. Ba mayalo si batonga ba major bisadi di batongi ba hotel. Mais balobaka na bango te. Silvio Wechi, bomongo esanga Silvio Wechi, merci panayo Carmen qui t'a mal balobi Carmen qui t'a mal Karma Womo, Emilie Nzemba, Mama Likelemba, Emilie Nzemba, motema tous pepele mbetolo, na bosanité la di Galvanda, merci Koya Gobelisha, Fumo Abilele Babi, Maman Nari Randi Louawa, un enfant pas comme les autres. Charlie Maloula, Charlie Maloula, Babi motema José de Londres. Charlie Maloula des fois maman Chantal Bwengo maman Chantal la couturière yabina ngwana Didier Masuki mbala mande fois pembe babi mande funaeza parmi ba richesse mboka na biso nzalo kwa mande fois ba médiocre bakolobeza mingi te suki na biso tokoloba biso mingi te soki oyoki ndenge fata lobi et déranger yo supporter melaka Mike Tsam tema kasi soki loba pona loba raté na lobi ba fananga bo mbala liboso bo monanga na loba pena na sisité en tout cas pena po vie za moko so za likambo vie photo loba ata baba so ba tele munduki a tele ma loba lokwa na Monique to komo kenango mabe komi ya ba menace o ba avocat o ba bel anonyme yango na lobby. En tout cas penza na boyi na ngai omoni nzoto na ngamoko na boyi bona na sengo nzoto na boyi na ngai so na boyi mayele na ngati mutu na nga ntango na zwa ta ya réfléchir na réfléchir na mutu ta je prends le temps merci à boyi na a boyi mutu a boyi otiki ye elonye to boyi médiocrité to boyi makambo nyonso na ba divorce na basi fo botale makasi nani wana c'est divorce mobali na exemple biso so to makaba masese exemple yo mobali moko o divorcer 20 fois. C'est bon, comme merci à toi, pas Wilson Bilili, Wilson Songa, merci pas Bogo Sanderson en montage. Voilà, Tokutanimba, c'est ma numéro. Bakolo na bango pe ba okote lo kande viramba lobake kangela nganini nanga tango kanyango ekomi ombwa wana mboloko telo ni sila te ya kasi tunat médiocrité yango aussi la te to boy médiocrité na to kutani bala sima numéro sika vie du public toujours respecter ba tout respect tala papa chéri le bara respect respect et le respect exact respecter ba tout respect so ba devoir yo respect yo peut devoir ba tout respect parce que eza éducation to uta nango dès le bas âge merci kende malamu ya lizo fat nenga zo kena yepo esili kende na malamu et Silly. Merci beaucoup à Wilson Songa, Bogo Sanderson. Avis du public toujours. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao.
Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant.